Mbote bandeko babolingo ezaleka yanga ya bino sasa ipi mobundeli mboka pe molobeli mboka yakoko Madera. Yakoko Madera nazala kanda mabe tona lati oyo ezali teni tangami mwana ko le Congo tamu yo lati teni oyo ezali po obundela mabele. Et sali pasi mwana ko le Congo oyo babengi yo ozana descendant ya Kimbangu. Mais voilà, on a taki teni oyo po bundela banguna. Banguna bazoyi bayo. Banguna bazo batna yo. Yo mwana ko le Congo la tielo koyo. Banguna bazo bandeko na Kasai. Banguna bazo bandeko na yo na Beni. Banguna o bazo bandeko na Bakongo. Banguna oyo babengani bakoko na yo esika batikaki babengi bango bapikime bayebike biso tu bapikime to batna nzete bakati banzete nyoso bapikime bazangi esika yo ozozoka kata musoso loye makambo yo mwana ko le Congo na Belerio le 15 juin toza na Paris na kanda pour les biloko na biso pour les bozoti na biso to loba po to yebi pour nini bozoti na biso kaka tokende kaka bakasho oyo permettre biso te pour nini bozo fungula ba porte à prison kaka biso to kota Mami Wata okobeta te Wata okobeta concert na yo te Non ba musicien oyo na bango na poto soko ziongo pa ya na yo on s'en fout et là problème na biso te mais okobeta na poto te c'est ça qui fait mal et ça craint. Toboyi makambu na bino Wata Fali Wansekwa Osoki Kofi nakotanga bakombo na bino parce que za actualité bo pesi biso musala mais to bona biso concert to bona biso kobina to bona biso makambu na bino na bakisi na bino wana Wata vous êtes dans ce Je m'appelle Koko Madera Mobundeli Mboka. Même si Mokili et Kopé Sangaï merci, mais l'Ertenel des armées, les dieux de Mpungu, il connaît mon nom et je le connais aussi. Banganga Oyo Koti. Yo Wata yo petit yo. Yo sanga ndule. Mame. Biso pe na poto. To na ngomba ngumbo na biso to beta ka ka OK na to beta ka beta. Ngaku na beta ka te pona kota ka na combat. Mais na chantre d'Imvuluzi et le chantre de l'Éternel. Madera Koko et je fais partie d'une membre politique unique de Adjouja. Alula da Makita. C'est mon côté unique. 5 ans. Qu'est-ce que 5 ans faut y avoir toute vérité. Nana zama makipa vita o bako corrompre ngate na mbongo. C'est encore fois il s'est battu vérité pendant que non na kata Bible toza na de Jésus. Et puis si ba tout moi li ndoma babi ya yo bamdili bamani te na kata Bible toza de Jésus. Jésus msusu fils de Galilée, l'homme de 33 ans, il a fait au moins 30 ans avec sa famille biologique. Et après, il a fait 3 ans dans son ministère et il était crucifié. Ben là.
l'homme de Galilée. Je le crois de sa puissance pendant ce combat sur la terre des vivants. Je crois aussi à une dame qui s'appelle Kim Pavita. La dame était brûlée à cause de la justice. Nous demandons la justice. Kabila va partir. Ne regrettez pas, vous, mon école au Congo. Tant que Kabila a habité les 30 à Zala, les Globakolobate, le micro. Et Zana Katnabiso, le compte des Katnabiso, qui neige, qui se pèse, ce petit va partir. Voyou. Bonjour, tout le monde à Zamba. Bon, venez ici, il y a des Congo. Oh, il y a la risque, raison des maladies. À quoi ça biso les sous-sous? Mais l'autre connu, oh, il y a biso te éviter. Pourquoi ça? Bile bolibo dit ça, biso. Pour vous dire, qu'est-ce que mbongo? Mais qu'est-ce que vous m'avez dit? Qu'est-ce que vous combat la biso est juste et noble. Ingeta, naba moma Congo et nyoso. Ingeta, naba parti politique nyoso. Ingeta, ba parti politique sauf où ils ont salamana pour la diaspora. Faut te porter à ma plainte. Nous comporter ma plainte, ma biso, ma dernière fois quand on s'appelle ma témoin. On a compris le combat est daté. Mais voilà, fait une chose que le commencement. Ma cosa biso. Pas de concert. Pas de concert.